La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bande konanga bokota l'air est grave loba nango bokechu bokota l'air est grave boko kamwa bondimate makambo na naibsa bino lelo ebele bokamwa ebele bondimate ebele boloba o eza problème to likambo yango eza nini bande kona sir toza ebele o tolandaka makambo elekaka na communauté na biso toza ebele vraiment o tolandaka makambo nini o elekaka na communauté congolais toyebi ki papa na biso Ranson auti kobalisa mwana na ye na kombo ya Gladys Ngiama auti kobala bato pe to sepelaki bato ebele to sepeli to moni libala en tout cas ka nde balobaka libala ezala keloko esengo kande balobaka penza libala eza eloko esengo libala eza mokano ya Yawe libala eza eloko so muto abali biso so to sepelaka nzamba sali grâce muto abali poto ebike mwana mwasi nyonso suka na ye libala. Alors bandeko nanga eloko nini o ekomi après libala ya mwana ya Ranson eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa bandeko nanga makambo eza d'autant tozoloba makambo eza makambo penza ezali makambo eza ya mikiete makambo eza ya mikusete me makambo eza ya somo makambo eza ya minene. Alors na pesi mbote na bandeko bolingaka biso bandeko nyonso bolandaka Xilebo Teloa TV nzamba lola apambola bino bandeko nyonso bolingaka biso bandeko nyonso bozalaka wana vraiment pona kolanda ba analyse to pe ba émission na biso nzamba lola apambola bino. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbi
bongisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela naye kopartage bino na émission oyo na mokola lelo eza songi te eza motema mabe te me toye kopartage yango mpo na tolobela comportement mingi ya bandeko na biso bacongolais comportement ya bamama oyo bazalaka bamama mikolo oyo tokomomona lelo bamama ebele bazaka wana wifi ekomisa bango lokola soki likambo nini comme bazwa bamama surtout basi mingi ya poto tolobela nalobeli basi nyonso te mpo na boyi mafinga bino boyebi kaka nazolobela basi ya poto basi ebele te basi nyonso te me nalobela baoyo mpenza mitu mpenza esalaka mwa malonga te wana baoyo bakomprenaka vraiment makambo te alors tomoni basi ya poto ebele baoyo bavandelaka kamera ntongo ti pokwa baoyo bazalaka na mosala osala te bamipesa vi na bango na réseaux sociaux bavandelaka kamera ntongo ti pokwa mpo na makambo malamu te me mpo na kaka koluka kofinga to mpe kobebisa bareputation ya bato bandeko makambo eza ebele weranson aleli weranson pasi weranson boye makambo eza vraiment ebele alors bandeko bokoti na chaîne na biso kande tolobaka soki eza mbala na yo ya liboso otrouve Ursule Botelo TV en tout cas kohésite te ya kosabone ya kopartage ya kokommente surtout est important partager biso vraiment partout donc partager na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp partager vraiment partout et pas yo ape o émission oyo ekokomela bandeko ebele donc tango koti na chaîne na biso soki eza mbala liboso tango ozoko s'abonner activer biso cloche ya notification et permettre yo prochainement tango tokoya na ba analyse na biso olanda biso mbala moko esika nyonso oyo okozala yango nalobaka toujours activer surtout la cloche des notifications. Aimez biso vidéo et aux malamu aimez vidéo nzambalula pambola yo tela biso j'aime na vidéo et aux ala vraiment malamu mingi alors bande konanga bo kamwa bo tuna pona ni toponi to ya kolobela sujet oyo po congolais to moni penza to yo ko confirmer que bande kona biso ebele ya ba congolais baza mitema mabe toye ko confirmer que bandeko na biso ebele ya ba congolais baza vraiment mitema mabe envers bandeko na biso mususu ya ba congolais ngana koloba lelo libala ya Gladys Ngia Meleki na osepela na koloba gloire à Dieu po toyebi bana ya ba musicien ebele ça vous menti bana ya ba musicien ebele babala raté bana ya ba musicien ebele bazwaka bonheur ya papa na bango azwi honneur ya papa na ye akomi komimona kaka ye soki tobi tokota moke na likamba Didi Stone eza kofinga te eza tolobela eza analyse oyo tosala so toloba tokota moke na likamba Didi Stone bomonde ti Didi Stone tala Didi Stone botala vie ya Didi Stone botala lelo nini o ekomela Didi Stone nini o ekomela Didi Stone lelo boyebi lelo ndenge via Didi Stone ezoleka na papa na bango boyebi lelo barando o elekaka entre Didi Stone na papa na bango ngalobaka toujours na ba musicien nyonso ya profane wera aza parmi ba musicien oyo bavandaka bien na bana na ye wera aza parmi ba musicien oyo bana na ye no ba mata miniature te na buzoba wera aza parmi ba musicien oyo nanu ba matisa bango na miniature te ba matisa na miniature na buzoba ba matisa na miniature po ba fingaki ba matisa bana na ye na miniature nanu bana na ba mata na miniature te
Pourquoi bana na ba mata na miniature te? Po bana wana ba se comportaka différent. Po bana wana ba se comportaka ndenge mususu. Bana wana ba lakisaka te. Ba lakisaka te. Baza lokola bana ba musicien ebele te. Ebela bana ba musicien oyo tomonaka balata ba cascade ya ba papa na bango. Bakoma komimona yenda aza mwana aza musicien te, mais alati place ya kibombisa komimona yenda aza musicien. Bandeko, mutu na mutu aza na droit ya obala mobali oyo alingi. Lelo afingami Gladys Ngiama bato ofinga ye. Gladys Ngiama lelo bato afingi mobali na ye. Gladys Ngiama lelo mutalobi mutu na mutazolo bana ndenge na ye. Mobali ne mabe ye pena fozwa mobala boye. Eske na Gladys pena ndenga zalaka fozwa mobala boye. O mobali kutu kitoko te. Bandeko nanga ba Congolais, kaka Congolais nde azo na mentalité na ye, azo mutu na ye atiake mobala mabe azalaka, mwasi ya mabe azalaka. Na mona kangoka na ba Congolais. Na mona kangoka na ba Congolais. Ke mobala mabe azalaka, mwasi ya mabe azalaka, alataki kitoko te, abimaki kitoko te, na mona kamakambo wana mingi kana ba Congolais. Garçon oyo, mama na ye na papa na ye nde babotaki ye. Garçon oyo, oye kobala mwana ya Weranson, mama na ye na papa na ye nde babotaki ye. Aza mwana ya mama na ye na tata na ye, ana baleki na ye, ana bandeko na ye. Likolo nango aza ekelamu o Nzambe akeli. Likolo nango aza ekelamu ya Yawe Nzambe tata. Boliko ponela bato mibali. So bolandeli bien na bato baye kofinga mwana ya Weranson. So bolandeli bien baba femme sel. So tobito landela bango bien na bato babimi po bafinga mwana Weranson. So to landeli baba femme sel. Bana mibali te. Boyebi na vie tosalaka makambo par sentiment te. Na vie tosalaka makambo par sentiment te. Bomoni ba comédien so nazongo sabina ko tebino la likamba ba comédien. Bomoni likambo bozolo ba pona Gladys Ngiama. Lelo so ba comédien ebele ba bala te. Lelo so ba comédien ebele ba comédien na biso ebele ba bala te. C'est parce que bataka na ba mitu na bango na comédien na leka na TV, il faut na bala mobalo azo tanga mafuta. Il faut na bala mobalo azo tanga miel. Il faut na bala mobalo a malonga. Il faut na bala mobalo aza soki ndenge nini. Il faut yango bomoni bato ebele ba comédien misu ba bala te. Même kaka bato ebele ba bala te pona makambo yo. Nzamba bongiselo mobali moko boye ya vie. Nzamba bongiselo mutu moko boye na vie. Nzamba pesi yo abongiseli yo atie liboso na yo mobali moko boye. Oya koya kolongola o peut-être na ba souci. Atie liboso na yo mobali moko boye. Oya koza malamu pona yo. Nzamba tie liboso na yo mobali ya vie na yo, mwasi ya vie na yo. Mais kombo libokoma kolinga kobala muto azo tanga miel. Kombo koma kolinga obala ka muto azo tanga mafuta, obala ka muto azo tanga miel, obala ka muto aza soki ndenge nini. Bokoma ko likola ko dessiner mibali. Likola ko dessiner mibali. Basi bele batikala ba célibataire. Likola ko dessiner mibali. Bana basi ebele batikala ba célibataire. Bana basi ebele babebisa ba vie na bango. Bana basi ebele baboma ba vie na bango likolo ya ko dessiner mibali.
bana basi ebele bakimisa mibala ba destin na bango, bakimisa mibala ba destine na bango likolo ya kodesine mibali. Boli kodesinaka mibali. Ozaka kanga funa bala mobali wa aza boye, mobali wa bonga, mobali wa aza kitoko, mobali wa kenda boye, mobali wa kenda sango. Esika pasi ya ba fille euta. Boza wana boza makasi na ko kritike mibala baninga. Kitoko te, boza kaka makasi na kofinga ka mibali ya batu. Abimi kitoko te, mobali yango kutelongi mabe ya bino bosala ka batu. Est-ce que bino bosala ka batu? Yo sala deja mutu. Nde bowela kofinga ka batu bilongi mabe. Est-ce que yo sala deja mutu? Mobali wana za papa mukolo, mobali wana za papa mubimba, mobali wana za boye. Soki mobali za tata mobimba, eza ye moko nde amona ki mobali wana bien. Eza ye moko nde asepele ki na mobali na ye. Ye moko nde alula ki mobali na ye, asepele ki na ye bongo. Asepele ki na mobali na ye lolenga za. Donc c'est-à-dire tanga sepeli na ye moko alinga ki ye. Avant ayela biso ye na réseaux sociaux ba banda kala tomoni ba photo. Bino bokasi wera azo courant ya mobali wana te. Ba banda kala. Mais Congolais tolingaka kofinga, Congolais tolingaka critique, place critique ezate, Congolais tolingaka ba mona biso, Congolais finalement toza banani. Bana oya weranson balobaka te. Bana oya weranson bakipaka makambu te. Bana oya weranson bazalaka bien. Baza bana moko baza très poli. Bana weranson bafingaka te. Nana mona bango te na ba réseaux sociaux baya na barando. Nanu te. Nanu baya na barando te. Mais bino bato bolingaka barando botalaka atate ke muto yo amesane na rando te. Muto na ya na rando te moyepe to yela ye rando ezate. Mais bino boyaka na barando na bino pour tout le monde. Eza gentité, eza kozala gentité. Boya na barando na bino pona batu nyonso. Boya na barando na bino pona kolobana eza kitoko te. Eza kitoko te. Ya kitoko te. Nazo comprendre te pona nini biso ba Congolais tokoma na motema mabe ya boye. Pona nini biso ba Congolais tokoma na motema mabe ya makasi na motema pona bandeko na biso. TikTok mobimba bovandeli kombo ya mwana ya batu. TikTok mobimba bovandeli ba mama mikolo bosa ba live bovandeli na ba live pona kofinga mobali ya mwana ya moninga mama ba mama msupe bozana bana ya basi na ndaku nanu o bayeli bino na bayeli bino ba fiancé te. Ti bovandela bakombo ya bana batu musu bozana na bana bino basi oh no bayeli bino même mibali te. Est-ce que boyebi bana bino mibali ni bozana ngo bana bino mibali ni boyela bino boyebi déjà. Chacun fait sa vie. Eza choix ya Gladys. Gladys nda ponaki mobali na ye. Tant to sala ba choix muta ponela biso mibali azala te. Biso moko mutu na mutaponaka mobali na etango poni mobali na oyebi ke eya buto ya moi na kwa asime. Yo moko poni mobali na ona mabe na malamu yo moko poni mobali na yo. Aponi mobali na ina tina. Bauti musika basali parcours na bango babandi banda kalati baye kokoma na point osko abo ya kobimisa mobali na ye abo ya kobala na mobali na ye abo ya mobali na ye. Pourquoi? Parce que biso ba Congolais abo ya mobali na ye po biso ba Congolais totsa ye panzi likolo po biso ba Congolais totsa ye motema duku non. Non. Abo ya mobali na ye po biso ba Congolais toye ko finga mobali ne na TV. Ozwa nini?
Tant to ya kofinga boye bozwa nini? Est-ce que akabeli bino mobali yango? Mobali ya ye moko akabeli mutu mobali te, ye moko nda lingani na mobali wana. Eza niyo, eza ninga, eza mutu moko lingani na mobali wana, eza mobali na ye moko, bango mibale nde balingani. Kongole motema mabe boye pona nini? Pona nini ba mama mikolo mitema mabe ebela ba mama o bazo vandela mwana batu na TV. Bo vandeli mwana batu ba live ke zongi ba mama mikolo boye bo vandi na ba live bozo finga mwana batu matin midi soir. Bo excusez-moi, pardon. Bozo finga mwana batu matin midi soir. Pona choix o ye moko asali. Pona choix ya ye moko baponelaka mutu mobali te, baselaka mutu choix te. Ava bima na mobali na TV ye moko ayebi mobali na ye, ye moko alingana, ye moko ayebi ke mobali naza kano po na ye. Ayebi ke mobali naza kano po na ye. Yango bakomaki na niveau wana ya kolingana. Mais non, peuple congolais, toza motema malamu. À un moment donné, toyeba, toza ka motema malamu. Toza ka motema malamu. Toza motema kitoko te. Toza motema kitoko te. Sylvie Mampata nanu afinga te. Bomoni mosa Weranson, aza parmi basio ya Valère. Aza parmi baso bazaka basio baza respect. Aza parmi basio basi respectaka. Basa ba musicien o basi respectaka. Mosa Weranson obomona. Pourquoi na lobi bongo? Soki totali basi ya ba Fali, basi ya ba Kofi, basi ya ba nani, ya ba JB, soki totali basi wana ya ba génération wana. Toye, tozuna maman Sylvie Mampata, omona ke bokeseneza. Bomona ke différence ezali. Bon remarquer que différence eza. Baza vraiment na différence à makasi. D'abord, Sylvie Mampata, asa maman pasteur. Sylvie Mampata a te la parole de Dieu. Sylvie Mampata a memaka asala bolingo na mobile na ye teke o lelo yoka o ayaki aleka ki azongisa ki ayiba ki abenda ki non. Tout le monde a ba délire na bande basala na réseaux sociaux. Bala na mo ba délire na bango moka olamba au filmer ndenga zo lamba na sepela kana couple na bango. Ba tout mo boy ba na bango bata ba polémique te. Ba tout mo ba vivre na réseaux sociaux sans polémique. Ba tout mo ba vivre na communauté congolaise sans polémique. Sans matalana, sans polémique. Ouera na mwasi na ye. Mapata amataka live po pesa batu conseil. Mapata mataka live. Sylvie Mapata o mata pena live na e bien. A koti na e live na e na internet a mati na e live mais na live na e a pesa ka batu conseil. Na live na pesa batu conseil. Au mona bandi ko lobela ba fille nga na kota live na bando lobela ba fille ya lobia. A pesa batu conseil makasi. Apesa batu conseil makasi. Eza likambo nini? Eza likambo nini? Butika mwana na ye. Na yo kota na live moko nazo leka ka na TikTok ndenge zalaka. Na yo kota na live moko non na kamwe elekelinga. Na koti na live moko mama moko azo finga mwana ya Weranson. Mama mukolo. Finga mwana ya batu ya mukie. Mwana batamukie o asali ekuta te lokote. Mwana batamukie o kutu boye ayebi ye pete ba yeba ni pete. Musukutu amona ye pete. Me azo finga.
ye mama na ye zoba mwana wana ke kobala mwa nga soki mwana na nga kokisi mais zela soki mwana na akomi na temps libala ye yo mobala bwendo boyi zela mwana na yo oyo eza mwana wera yo zela pe mwana na soki mwana na akomi na age oyo ayeli yo mobali otali yo mo omoni ke mobali ngo ba yeli aza mobali ya boye wana boya mais pour le moment eza bana na bino te boka musanga nde bozo kota likamba ngo makasi mwana za mwana na bino te mwana za mwana na bino te me bokoti likambo ngo makasi boye botika mwana batasala vie na ye botika mwana batu vie eza ya ye mobali aza ya ye o mobali pauvre o mobali azanga mbongo o mobali wana aza na mbongo ya makasi mobali wana aza na mbongo ya makasi mwana mobali wana famille ana famille ya bien ana famille na ye ya bien ana famille na ye ya mbongo ana famille ya mabete ana famille ya mabete alors peuple congolais totika babiloko tosalaka peuple congolais totika babiloko tosalaka eza kitoko te nga alobaka ba émission ya kosala eza ebele surtout bato bopanzaka basango na ba TikTok wana boza na ba facilité ba live moko o bato ebele baotala bino bona ba facilité ba live moko bato ebele baotala bino mais il faut savoir que makamba kolobela eza ebele makambo kolobela eza penza ebele eza ebele mais nazo kamwa soki bokoka kolobela même pas makambo ya pays même pas makambo ezoleka na RDC na mboka na biso bozokoka kolobela yango te bokoka kolobela yango te mais bokangama na babiloko moko bafidélité moko ya buzoba yango bokangama vie eza vie privée ya Gladys mobali aza mobali wana siko boka kolena ni abangisa bino ni kandenga matisi suki ngomba po soki bobi ke mobali d'après bino bozoboya mobali oka po matisi suki ngomba eza ba look na ye mwasi ye moko alingi mobali na ye balingani bongo mama Sylvie Mapata ateya bana ne kitoko mwasi awe ranson vraiment coup de chapeau esi kozali bandeko bopartage lenga émission oyo ekomela ngai mwasi ya we ranson s'il vous plaît bopartage penza émission oyo ekomela mama Sylvie Mapata ekomela ye mama Sylvie Mapata félicitations merci félicitations obokoli bana no bien bana no baza fier na yo biso toza fier na yo obokoli bana no kitoko bana éducation ya bien biyo bomona adidi sto ndenga yaka ana tata na ye kofinga naka koswanaka air nyonso didi sto na tata na ye aiza kopesi mbwa boy kofinga naka koswanaka papa lobi ye pa ya répondre moi ça papa lobi ye pa ya répondre o koto asali bwe bazongisi bwe maintenant bomona bana we ranson bafinga na te no bomona we ranson te bana ye bakabwani no bomona we ranson te mwana ye koto alobi o koto aye koto no bomona we ranson bongo te tozonga na page tozonga na likamba ko ya nani ya nani ya Fali boyebi bana Fali boyebi bana Fali ndenge ezalaka ebendaka koto benda bika koto balobi koto bazongisi boyebi bino moko boza bato ya kokima te boza bato boyebi
boyebi koto bana fali ndenge ezalaka surtout soki tobi tozonga na bana fe regola toyebi na comprendre te eloko ekamusanga na comprendre te po ani bosala sambla ya koyeba lokwa boyebi te na comprendre te po ani bosala sambla boyebi mais bosala sambla lokwa boyebi te toza mitema malamu to féliciter ata bango to féliciter bango to féliciter Weranson po aza moko o apesi bana éducation bien to féliciter Weranson po aza moko o abokoli bana bien aza moko o apesi bana éducation o penza esengeli na papa kopesa bana aza moko o apesi bana éducation o esengeli penza na mama apesa bana me bozo kamusa ngai soki lelo mwana o Gladys azo fingama pona mobali na ye ezo kamusa nga franchement toza mitema malamu tozala vraiment mitema malamu yozala bien bokamusa nga so lelo Gladys ofingama azofingama pona mobali na ye bozo kamusa nga yango bomona obenga ngo eza kimotema mabe boyebi te eske bana na bino baobalaka to baobalaka te boyebi te mibali ni bana na bino baoya na bango me bino bamama mikolo bovandeli mwana bato na réseaux sociaux kaka po bobando fingaka mobali na ye bovandeli mwana bato na réseaux sociaux bino bolingaka yela bino na leka Yesu bolingaka yela bino na bozela bana na bino babala leka Yesu omoni ke mobali o Gladys azwi eza mabe zela mwana na o abalela o leka Yesu ayela o na ndako so bino bosepena mobali o te bokamusanga boyeba te chacun fait sa vie eza choix na ye moko eza choix na biso te choix eza ya ye mobali yenda sepene libala yenda kokende kovanda yenda oke kovanda libala na me ezokota bino na motema esa bino pasi eza vraiment kitoko te totika mwana bato asali choix na ye avanda na kimia na libala na ye en tout cas nga naloba toujours na chaîne na biso tofingaka te tozaka malamu na bato nyonso tofingaka na biso te tosalaka banalise na biso lolenge penza esengeli alors bandeko bolandaka biso soki eza mbala na oyo ya liboso okoti na Irsile Botelo ya TV osabone okommente olike opartage donc partager biso sur Facebook partager biso sur WhatsApp partager biso sur Messenger donc kaka ndenge ezalaka bino mo boyebi tolobaka toujours eza chaîne ya bana ya Nzambe de tango ozosabone kobosana te activer la cloche de notification activer plein cloche de notification nde permettre yo prochainement Olanda nini oyo ekoleka alors merci beaucoup na bino nyonso obolandaka biso félicitations à Gladys félicitations à Gladys mwana bato yangi amadela foye mobali ndaza ya Gladys donc félicitations Nzambe pambola bino vraiment ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu Masia azongite donc abonnez-vous commentez likez partagez partout na ba réseaux sociaux nyonso na Facebook Messenger WhatsApp et aux amalamu mingi tokutani na bino mbala ya sima bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsile Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.